Je zoek echt verhoogd. Après, moi, ma caméra qui n'a pas aux yeux que tu as la YouTube que tu as. Et là, il y a ça là. Wat er gebeurt met jou? Et là, il y a ça là. Papa, bonjour papa. Papa, moi, si je suis na discussion que nanda kuna papa a vu film na acha na Facebook après bana papa ko benga benga mama makamile leki Bianca pour le ronza boye exact théâtre eza mama sola solo eza mama sola mta buzoba moi so yo ala buzoba mi moi na o ngabe na zo comprendre ik snap haar ook na edeye oye benga ni makambo ngana mona kikuna na moni ke na tiango et là parce que je vais la pour peut-être comme ça c'est des choses bonne mta buzoba boye ko boni buzoba boye boni buzoba boye o edeye yo comme assistant social want je hebben voor de sociaaldienst? Bon, parce que idée na sens ni. Maar waarom heb je ai denga tindaki ai wana le fumwa amemele fumwa namna soso alambika memele fumwa obolia siko akomi kuna ko changa na YouTube est-ce que nga tindaki en nu heeft ze mij op YouTube geplaatst heb ik aan op YouTube te plaatsen bien kan zo comprendre elle wana idée na ndenge ni où est bien mais yé na zo comprendre yété ina ngo kilo elinga batuke elinga bango so za mtabuzo bala so na bango ik weet het niet. Na uti musala. Ik kom van na puti aziksi madesu. En ik zie dat ze de bonen heeft. Lendi aziksi. En dat was maandag ook al. Woensdag ook weer. Vendredi aziksi. Vrijdag ook weer. Lobi kutu vendredi. Dus vandaag. En ze hebben zelfs lelo na ye nzunga madesu. Siko yo o esna pomi ya unazo tune asalaka nini mais c'est normal te mota ko zabo c'est normal te mota ko zabo ser nanga Liliane Mokambi babi yo Mokambi babi pende sika Saint-Esprit la laka nangina tunaka na poko lelo bomoni ndeni poto sali ina ne po basi o babota siko nanga baboti yo siko moni ndeni na pote ya lelo ndeko nanga ko kedete la sala besoin na poupée Barbie. Bon, pour la journal, ezaki pour la gloire en Nzambe. En tout cas, babanzi malamu to ebi ke Nzambe la biso to bondela armement ba musika. Maté ya lelo balobi chercher la paix. Eza maté ya moko oyo soki okutani na ngoko sentir. Donc lelo ezaki kaka ke pour na lokumu na Nzambe ba avancer eleki kitoko félicitations. Na sepe mi Mokambi Liliane alobi ba félicitations to boaki mingi vraiment ba félicitations na ba groupe ba mama et si que maman Gina na yango nazo pousse vraiment micro nanga et pas poupée Barbie balobi kilo ya matadi donc na ngi na tuna Mokambi mami pour la journée ya lelo ndenge leki omoni ndenge nini mwasi kitoko mboka okoki ko expliquer biso mukolo lelo eza ndenge ni pona bike mafuta eza kotanga to pa moli Nzambe eleki malamu. Et l'équipe vraiment très bien. De toutes les façons, là, Yesu Masi est raté. Bisika morote Yesu aleka eshua. Bibe etali sibiso ke bisika nyoso aleka tika bilemo. Donc Yesu aleka ki ape bilemo tika. Tout langa la ebiso bilemo onini. Bilemo ngo eza ko lukana paix avec tous te. Lukala paix na yo moko. Oza trop agité. Obi pourquoi ils sont simbaté parce qu'on a trop agité. Donc na kati na yo, oza sir na yo morote. Sara zalaki sirte. Yangwana zalaki na agitation. Yo pe luka kimia kati na yo. Soki yo suis kimia, oza la facilité à retransmettre kimia. Nzamba pambola biso. Amen, 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 babi, amen, zali kimia, amen, zali romoro yesengo, amen, salaka batuba zala, ezala romoro ya bino fote étoile d'état, na moi c'est grand frère na eba, lobi Blandine, Isekia, donc Mokambi bouche autorisé en Nzambe, maman na lingo expliquer biso pour la journée à lelo, na moni basi surtout balati mo santu, dans mo Christ azali mwinda, mais na ebi ke to memi ngoti na motema, balobi to luka kimia na mutu nyonso, mais mutu nyonso ngoto banana na biso moko luka kimia, yo moni ndeni na lelo. Donc toke ko luka kimia, to toke ka kopanza. Des journées à l'élong à la Kolobake, na zapenzer de sepena makasi parce que Bible le bien biso rechercher la paix. Alors kimia, et donc on a retenir l'élo, to luka kimia la mutu nyonso. Et si comme abeza laki, to mema malamu,
balobi même moto asalaki yo pasi na vie luka kimia epai na ye nzambe kaka yaya eloko eleki bolingo eza te en un mot nakoloba kaka eloko oyo eatire nga na journée ya lelo nakoloba ke c'est l'amour parce que baapprendre biso ke Jésus atambolaki na monguna na ye mais atikalaki kointoxike bato mosusu te amanifestaka pe ti mokolo akendeki na croix donc eloko nga nakolobaka yango wana ata oza na jida pembeni na yo kobanga te parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Amen, 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 amen. Balobi Carlos Yebora Sali cameraman à soin bato surtout babima yende papa. Donc ndenga zawana abota makoko la bota ba pose eza lango ka Carlos na yango tozo kende retourna sœur na biso. Ma sœur na ngena tuno pona lelo na moni na pokwa lelo et sali biso bien biso suto bimba mokisa zali mwinda. Mutu sozo sepela na kana ye balobi to rechercher la paix. Oyo ki yango te to luka kimia ba luka ngo. Avant bando luka ona libanda mi lukela nanu. Yo moni ndeni. Bon, napesi nzambe merci pour na thème oyo. Vraiment eza bien etake bana nzambe. Ndenge batei eza bongo. Il faut to miluka d'abord kimia babi to pesa auto za nango. Jamais on luka kimia songa na za nango te. Donc faut na za na kimia d'abord ngai moko après na bandi ko luka epai ya moninga. Vraiment nzamba pambola batei. Eleki bien na lokumu nzambe. Merci, 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 merci. Donc, na monika tozo qu'elle n'est pas mosel nzambe Dr. Kisko Solanaye, makamweleki na poko alelo, et roleka boete balobi, tozo luka Dr. Kis, balobi Dr. Kis maman papa ya bana ebele, balobi to luka kimia na mutu nyonso. Siko kimia ngo na ebite bomoni ndeye nini? Na monike kimia biso moko to banana luko luka sima to luke pa batu to ndenge. Bon, ndenge ka batei ba uchoteya, batei kitoko, eloko ya important ezali mutu nanu aluka nanu kimia pona ye moko. Aluki nanu kimia na kati na ye moko na nkolo e mutu ndengo wana oyo aza deja na kimia na kati na ye moko na nkolo ye pende mutu akozala capable ya koluka pe kimia na batu mususu. Nazo kanisa tangu Yesu akufi na ekulusu yana ba nzete mibale. Nzete moko ya vertical, nzete moko ya horizontal. Nzete vertical ezolakisa biso ndenge nkolo alukaki apesaki biso kimia na ikambo oyo tozobenga réconciliation. Donc nzete ya vertical ezotalisa biso réconciliation ya mutu na nzambe pona koluka nanu kimia na nkolo. Alors mutu wana oyo aluki deja kimia aza deja na kati na kimia na nkolo nzambe ye pa kozala capable na nzete ya horizontal azala pe na kimia na batu oyo baza pembeni na ye. Kolo vraiment apambola mabama. Amen, amen, amen. Babi Dr. Kis balobi ezali kaka ye mutamela maloba ezaka kaka ye mosali na nzambe na yango na komi epai ya bakambi me baza kobondela balobi respect na bakambi donc nazali pembeni na bango penza micro eza na sima na bango boza malembe oyo eza bakambi nzambe merci na yango pena na ye na micro na ngai epa ba mama na ngai na moni bino bozotanga mafuta ekozala malamu mingi pona Kimia vraiment zali sima nango badi na biso moko ne bati batu ni biso ba pardon ndenge batei biso awa bo matei ya ndenge lekaka eza musala nzambe te meza nzambe nde mutu alobeli biso nzambe alobeli biso parce que nzambe alingi tozala na kimia alors ebanda na biso moko soki kati na yo za na kimia libanda pe okopesa kimia wana on ne donne que ce qu'on a. Donc, si on a la kimia, on peut pas baninga kimia. C'est ça. Merci, merci maman, nanga félicitations. Na banaika ko mona yo to na zalaka mwana, siko na pusani pembeni na yo, na monike na pambwami. Merci maman. Amen maman. Na yango na ena micro nanga balobi o aza mama vi na ngwambo balobi o aza motema ya Rotterdam. Mama na ngina lo baba otera biso to luka kimia na mutu nyonso. Hein? Siko kimia ngona yoki ifo na biso moto bando lukango. Après nes moto yoko luka pembeni na mutu. Siko mama oro baksani ni ponga na ebike yo penza kote wana eratarate. Merci. Zamba pambola yo fatu étoile de Tanzamba pambola. C'est vrai balobi to luka kimia na batu nyonso mais nakoki jamais koluka kimia na batu soki na luki na kimia na ngaboko te. Je dois d'abord koluka paix en moi-même. La paix pour moi-même, ngamoko na se réconcilier na ngamoko et aider aussi après cela na yeba koluka kimia pona bato mosusu
eza vraiment très important et mutu oyo azoluka kimia eza absence ya baconflit eza absence ya barancune eza absence ya bamakambo ebele na kati ya bavie na biso eza vraiment très important mais tout d'abord nayeba nanu koluka kimia mpo na nga moko ça sera très important. Merci. Merci mingi mama nanga Vina, merci moto na Nzambe na sepeli penza makasi. Mama nanga inanga kina tuna balobi luka kimia po loko leki kimia na mokili ezate. Donc to luka kimia na mutu nyonso. Kimia orosanga lombo meso sana kimia orovivre. Sikoyo nde babi to luka kimia na mutu nyonso. Donc il faut na kene na yeko luka kimia toto bandango nanu na biso moko après to ko luka na bato to sana ba problème. Merci pour la parole. Je bénis le Seigneur. Parce que la paix, on le cherche en soi-même avant de donner. Avant d'aimer ton prochain, il faut toi-même, tu auras la paix d'abord en toi. Après, tu vas communiquer à ton prochain. Et quand tu aimes le Seigneur, il faut avoir aussi la paix. D'abord, il faut avoir la paix avec Dieu. Et quand tu auras la paix, la connexion avec Dieu, et c'est là que tu porteras aussi avec ta soeur et ton frère. Vraiment, c'est un message qui est très profond. C'est un message qui va nous aider surtout dans l'environnement, dans la famille, dans nos quartiers. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, merci. Na yango bomoni na sima penza ya basinga o ezali Carlos. Donc vraiment balobi to luka kimia na mutu nyonso. Kimia na mutu nyonso baluka kayango. Balobi nakoki kozwa yo po na sepela ki bandozo kota nga lobi te. Ça c'est ma sœur à moi. Balobi to luka kimia na mutu nyonso. Sikoyo batu mususu o balingana na bango kimia te bato na ba mériter ni. Maman, shalom d'abord peuple de Dieu. Bato balingi kimia te. Papa uta côté alobi ni H na V eza liboso sezo landa na sima. Kozanga kimia mama e a maladi koleka maladi ya mutu, eza maladi koleka maladi ya sida. Sembo na oloba no mama parce que muto yazana kimia te, azana be palpitation, ozana ba tension, ozana migraine, ozana dépression, ozana problème ya pongi, olala te na butu. Alors ezana intérêt na biso ya koluka kimia. Donc senge to luka kimia, soko luki kimia, même Bible zolo bango. Donc soki ozana kimia te ozo ça passe na âme na yo. Donc soko ozana kimia âme no pesa en paix, bomo no pesa en paix. Merci ma sœur. Et salinga malamu passe mingi swinga choc mboko lobi kimia elekina moto kutazana malade ya sida. Wana penanga na bi batu musomo na zane na sida zo bomba me babi kimia baluka ngo. Na bi omoni neni pona kimia pendeza kana ngo mutu te mezala kati na na kati ya bomo ya moto po batu musu bazozela kimia ya kimia tambola kateza ne kati na biso to ndeni. En tout cas, na komisi Nzambe d'abord pour na matea kitoko o elekaki mokona lelo et pesa meli mutu nyonso tuté pour na kolimbola pour na koloba na part ya Nzambe ceux qui molimo centre tindi ete na pamboli ba orateur nyonso to orateur na oratrice kola pambola bango Nzambe bakisela bango mingi vraiment ba beta ki sete pour na likambo ba bengi kimia. Bien aimé dans le Seigneur, Bible le bina biso que to rechercher mais musu sabi que to landa to poursuivre to landa kimia pour être kimia yango nde ezali vie ya mutu nali ko biso que ça la paix mutu ko vivre malamu te lelo toza komona batu mingi bakoti na pasi na maladie na ba problème parce que bazangi kimia mais Jésus-Christ lui-même a dit que je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça veut dire qu'il y a la paix du monde et la paix de Dieu. Biso toyek awa ko yebisa mutu moko ke to luka kimia Nzambe. Mutu nyonso tu akoluka kimia na Nzambe akozwa kimia na vie na ye. Bombo ine ko yeba ko tambolisa malamu na yebi ke Nzambe akosunga biso to yeba koluka kimia na ba poche na biso. Surtout ce que monique ozana problème osolo la kana mutu te en tant que moi na Nzambe na bondelo na kombo na Yesu Masia kende ko luka kimia pote soki ozangi kimia na mutu wana ekoki kozangi sobo konja likolo vraiment biso tozui yango to pambola mina lingi peke yo opambola mana kombo na Yesu. Amen amen amen. Na sepeli makasi mingi na yoki kimia ndenge lobi kimia penza eza malamu mingi po oki ko sambela no ndenge nyonso mais so ozana kimia te eza pasi pona kokota na bokonzi ya lola eloko to
tolinga kaka tozwa kimia poto yeba ndenge nini tokoki kokota na lola po soki yango te me ezaka passe na sepeli mingi na sepeli pela makasi na sepeli ma sœur nazo monoka ozo sana kata ndako nzambe ozo lokota milangi wana pesa nango pe kimia po so zangi no pe kimia oko lokota pe milangi te siko nanga na tuna kaka siko tango balobi luka kimia na mutu nyoso bato mususu bazanga na bango kimia bato na musana na bango. J'ai pas bien compris. Je dis, si tu as un problème avec quelqu'un, nazo kalingala mendenge lobi atona musana bango nini bato balingana na bango kimia te soko luki kimia te na mutu okota lola te donc faut to luka kimia po Yesu pa lukela biso kimia yango yana kilo. Ah, merci ma sœur, merci babi hein. Photo kanga Mosai na Nzambe. Pa ina ngai kaka na tune loko moko ya papa Mosai na Nzambe. Na ki babi to luka kimia na mutu nyonso loko liboso botera biso eza kimia. Donc kimia na moni okozanga no mbongo mezano kana kimia. Siko kimia na bato balizinga kozana na kimia te. Bato na suka na weza rani. Bon, mutu alinga kozana kimia te za mutu alinga ba trouble hein. Mutu alinga kimia te za mutu alinga ba trouble alinga koswana kopanza bato. Donc yango babina sur kimia. Oh, kopanza za mabe. Oui, kopanza za mabe parce que panza kimia te. Donc photo 5 ça. Bien sûr, ko 5 mutu au 5 za mutu zoka kimia kat na bato. O mutu na kimia kat na au transmettre kimia ngo pa bato. Donc on transmet, on donne ce qu'on a. Donc mutu na kimia a repesa kimia. Yango kisa abaki pa yota ntindi bango des a de place ko botika kimia na ndako wana. Donc bato ba kimia donc ozo me kimia tazo me trouble au semeka trouble. Donc biso ba nanzami photo za bato to semer la paix parce que kat na biso la paix. Yango kisa ba je vous donne ma paix. Donc paix yango ya tozo onde ya Christ Yesu. Merci. Merci papa, merci. Na yoki kozala na kimia leki nyonso, mais yango nazo singa ka tozala ka na kimia po ko bondela ndenge ni soso kimia ezate ezaka pasi. Nazo landa mingi nazo kino kokanga penda mwasi ya mosali na Nzambe balobi mwasi oyo penda batia mafuta kat na ye balobi kombo na ye mama Blezofine ayebisanga likambo etali kimia. Na yango mama Blezofine nga nazo na micro na ngepa na yo po tango balobi ke kimia to luka kimia na mutu nyonso. Kimia so soma na wenzete ezalaka automatique na kata mutema mama mosali na Nzambe na Nzambe. Ah maman Fatou c'est une surprise. Balobi rechercher la paix avec tous. Nzambe pambola vraiment ba orateur na biso lelo. Papa na biso Guy alobeli biso kolukana lukime na yo moko nanu. Ce qui est très important. Après OK na bandeko na yo donc lukana lukime na yo. Yango na yo moko lukande no somi na Lidl. O soma na Lidl teza makamanta pato na Jumbo. Ya lobi na kotikela bino kimia oya ye donc kimia oyo ye so kotikeza ya batute ezande ya ye moko. Nzamba pambola susu mama na biso ancienne Blandine Adena apamba papa so Guy en tout cas to pambola mi vraiment nzela si mama Gina. Merci mingi maman pasteur, merci beaucoup maman nanga vraiment balobi talaka kayo hein maman Blaise. Oui mais là te naza ko kanga vraiment évangile balobi soki to sangana na poko lelo ezake yo okiti saki na lelo donc babi inane ya kobota to lié vraiment autant convenable babi to luka kimia na mutu nyonso. Siko bato bazanga ba kimia no bazoluka ba problème. Bango ba okota lola terre. Yaya. Biso to sa kande makomi elobi to luka kimia donc kimia yaya baluka bango ngo siko to luka ngo na Lidl to na Jumbo yaya to luka ngo na kolinga Nzambe na komitika epa ya Nzambe kotika Nzambe akata makambo luka de ale baluta tout la kimia ba angle nyonso mais moi je crois et pas hasard au lieu de yete pas hasard Nzambe lolo akutana yepo to sala alongo to sala na la kombo na Yesu. Amen amen ba biso ki to sangana na poko lelo eza nango kaka évangéliste Gina mutaboti lelo longo na groupe no so bomona ki wana balobi biso so zo former corps de Christ pe longo na Nzambe donc toza mutu moko eza te ke église na ete biso so toza ini na makambo ya Nzambe donc naza ya ko sepela na tika na mutu moko ya suka na tuna ye penza azali mwasi ya mosai na Nzambe micro ekomela ye mama pasteur na tuna balobi kimia to okolokota kimia na nzela to ezala na kata nzoto to bota makana. Donc tolbota malala ngote met okozwa ngope pa batu soneti mama Fatou aza muta kimia opcp kimia ngaka se twasomba ngo tamsoke na wenze one tozaka na bakopa vono vendredi e kamarati 21 na lokota kimia te ko lokota kimia pa matu te parce que Christ abina biso je vous laisse ma paix donc paix wala nde mutu Yesu muta opesa biso siko bato bazana na pete bango mawa. Oui, exactement, parce que au gouvernement ndenge papa ou tu prêcher biso alobi ya to tambola déjà ba AC na biso donc ba AV donc c'est wana so zangi kimia au gros lokotango
Donc qui mais ça qui tous en bonne santé, tous en bonne santé spirituelle et physique aussi. Donc c'est ça. Ah ma pasteur alobi makamo pendeza ya motu ya penda frère nanga Carlos mon nzo ndé kimia tozo yebana biso to kimia za na oka ndengwana na facile donc fait banana le pana nga moko simande na memi yango pa motu mususu na lukeli epe kimia effectivement donc kimia na yo yango so ozangi kimia mama ya fatu ko pesa nga pe kimia te donc par rapport à ko zanga kimia no ngonde zo affecter nga donc il faut za na kimia pour pesa nga kimia bible on donne ce qu'on a donc si tu as la paix tu peux me donner aussi la paix na bi que maman vina ko baxila biso encore mingi nazalaki na mama mokambi vina alobi kimia nga kasene te kimia basomba on a Lidl mai te ah non kimia basomba on a Lidl te kimia na Yesu yenda za vraiment source ya paix racine ya kimia eza Yesu surtout s'attacher na ye eloko liboso oyo tant tozo yamba Yesu moli o mosana na kata bomwe na biso eloko liboso eza kimia tozo zo la paix qu'on dit la paix du cœur ko bato bazanga paix du cœur bande ko to suka baya na Yesu Masia yenda za mopesi kimia atikela ki biso déjà lobi je vous donne la paix je vous laisse la paix je vous donne ma paix la paix que le monde ne donne pas paix oyo ceux qui oni et ceux qui merci ceux qui nini pesa bisoté parce que batesu bakansara par rapport à kolata ndenga bien habillé za la paix ok non la paix c'est Jésus donc Jésus mutaza source ya paix na sepel vraiment nazo que n'est pas mon candine balobi mokambi na ngai ba bonjour shalom na ngina tuna ka pona likamba kimia tango batebiso pona kimia yo zwi nini mama kimia ndenge to sangana ki na kuku na koluka mokeli na biso eza vraiment recommandé parce que mokili mobimba soki tozomona ndenge komi ba tentation partout parce que tozana besoin ya kimia kimia ezoloba mingi na bolingo tolingana toluka tozala na kimia na mutu nyonso vraiment c'est important nga vraiment na part nanga na retirer ya mingi naza sûr na biso so to se retrouver to ko bimandenge to ya kité siko ndenge to za bovuma faut to pesa ka kimia pa batata problème ngo za ndenge ni to milukeli na no biso moko allez après siko to ko pesa susu kimia na bato to za na bango problème to ba proche na biso to bato susu to vanda na bango to yoka na kate donc faut to banana ko milukela biso moko oui okoki komi lukela ndenge na utioloba mukili vraiment eza na ba tentation mais seulement kotika na place na yo kotika la chrétien parce que to mona ki biso moko ndenge tozoloba toza corps du Christ ye moko Christ tanga bimaki na 40 jours azalaki tenté par diable mais atika la ki kaka na position na ye donc to lembate parce que oyo wana la msolingo koma pembeni penza na oyo zoko luka tango ba ko tenter yo bimi na kimi olanda mutu wana ko se retrouver to ko retirer oya yote donc to tika la penza na kimia cela veut dire to lukaka pe na batu nyonso toyoki pena babi to lukaka kimia na mutu nyonso za nango teke kimia bateka yango place mo bo ponga na za na mbongo nga na kitoko ponga nde na za na koka na nga na matraba avion ndenge nyonso tuna na nga na kimia nzoka nde kimia eza bongo te na sepeli pena makasi na journée ya lelo toza ba auto pambwa mi na bana to monaki ba émission ndenge to lobaki makamso nde za ko leka na ba publicité vraiment nzambe abomba groupe oya ba mama apesa bango mayele lisusu donc poto kuta na bango lisusu na juillet encore une année lisusu donc nzambe mokambi félicitations vraiment modèle olati te grande sœur nanga yango salut tout le monde manga ya sepelaka na yo po yo ndolo la nga Sonia kati na Yesu nga la lobi boye nga babito tuna babito luka kimia na mutu soko kimia ngo basoma ngo na Lidl te basoma na Lidl te kimia basoma na Lidl te po na Lidl jamais bakoteka kimia euta kati na yo moko po yo mo fo luka kimia soki oyebi ke ozaka na problème na bato luka kimia po kimia yango nde eyosala biso bien po nzambe alingi kimia na moto nyonso tu po bolingo nde yango baosenga yango babike toluka kimia na moto nyonso po bolingo nde oyo opesaka nga wana nga mpe na nga bolingo na nga ya bien koleka bato nyonso te pa na yo nayebi ke vraiment kimia makasi ezala nayebi yango ke bolingo wana opesaka nga eza ya solo yango tolobi ete tozala na bolingo oyo ya solo bolingo oyo ya gape tozala na bolingo oyo ya fileo te po bolingo ya fileo eza bolingo moko ya bien te alors ke tozala na bolingo ya gape yango babi toluka kimia na moto nyonso tu po toyebi ke toyebi lelo me toyebi lobi te yango tozala na kimia na moto nyonso tu po nzambe alingi kimia tozala na kimia na moto nyonso tu oyo aza na mposa kozanga kimia aluka kimia pa nzambe akozwa yango. Amen, amen, amen. Babi to luka kimia na moto soto aza mokambi ya fo babi mokambi ye pena so omoni ete na place intercession ezali bokodo ngala ye pa mama pasteur balobi kimia
ma passer balobi kimia na okine ti mère fa lobi kimia baluka rango sko kimia foko luka ngo na ndeni na tricher kimia na yonga na zuito ndeni. Merci d'abord pour la question. Kimia balobi o lukango mais o lukelo o bungisi. Donc faut d'abord chercher ozala nanu nango. Et comment ko ozala Bible elo banabiso je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, ma paix que personne ne peut donner. Donc, to lukande nzambe, nzambe wana mutu ape sabiso kimia. Et s'il faut tricher kimia mutu, to tricher exemple à Yesu. Nga kasine tina kati ote mama nga kasine tiko zano na mbongo ko mata ba avion to ko soma banda kunde ozana na kimia te. To mona ba tuneti ba Michael Jackson. Lelo akenda se retrouve akaye moko, mais so totali mbongo Michael Jackson azaki nango to ko compara ngona ba tumsute. Mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est avoir Jésus dans la vie. Amen. Que tozana Yesu na kati na biso, yemoko a s'occuper du reste. Il dit, roto lukana nous premièrement le royaume et le reste vous sera donné. Le reste wana ya ngombongo. Mais la Amen. première chose est Yesu, nyoso tuela. Ngana mwana ngata na lie ngate mais sona zana kimia na ozana mala. Oui, eza bongo. Oh, avec Jésus so ozana kimia, ozano bien ndenge mama utikoloba, tomoni bato ebele ya mbongo. Ceux qui ezaki pona mbongo tamsu sule to kozanga mosala nzamba monelo kwa mama olangi te mais to moni ke ye penda ke penda bandimi pe batikali na donc ce ko vombe za liwa voma liwa za pasi po so ezaki pona mbongo même bandimi oya sifem si balinga ko somba liwa ya mama olangi be ya papa olangi mais to moni ke nzambe ceux qui alobi azaka na na juge tazane pe na conseiller te ceux qui alobi l'air ekoki yangwana to luka kimia na motoni suppose luki kimia na motoni surtout wana okomona nzambe kimia ngo ezala no yemoko nzambe poso ko luki nzambe sima ngonde okozwa kimia ceux qui oluki nzambe te moyo na kimia ezate alors to luka kimia na motoni surtout poto za bien poto luka nzela la bisolobi ya lola poto kota na lola avec Jésus po koya komona milulu aboye soki oya kino pona pamba lobi kuno ke na likolo batu na oke na mona ki yote eza regret alors que to luka vraiment kimia ya solo na motonio surtout poto zo sanctification pa nzambe. Amen. Na sepeli maman pasteur merci mingi pona ba réponse pour pesinga po bi kimia to luka ngo po hein to luka sanctification liboso ya nzambe kimia pela na monde eza vraiment tout eza grand position donc eza likamba liboso ba bi to comme pas ndeko na biso ya moi c'est na ngai vraiment na ngina tuna pona likamba etali kimia soki oki ko répondre nga mo soki na koki ko pesa micro o lobelanga pona kimia po nazomona bato muso bamona ka kimia ezelo kwa kosaka na nzoka nde kimia ezelo kwa munene siko bato bazangisa kimia wana bango bana ebite. Oui, kimia est nécessaire surtout na vie na biso batu parce que so zana kimia te ozaka na mikakatano ozaka na pasi du na ndenge ya bonzambe to na ndenge ya bomoto il faut toujours kozana kimia. Merci sœur nanga Chantana sepeli makasi na monique kimia eza bien ponga ka senti kimia na kokima nanga mbango na keso mongo na wenze nzoka ndeke to na copier pas sœur nanga na recopier pona kimia nenenga vandi ngabite tika na fraude ata kuna nzoka ndefe uta kat nanga moko ah merci mingi merci beaucoup Carlos merci natiki ezaka moko ya bino fate étoile d'état donc to mona na prochaine émission na soluka sœur nanga mama yaka moto na nzambe yo na okiko tiko te babi Nicole Love balobi la femme oya te ya katanga ka bible te na tuni kimia balobi kimia siko kimia nanga kasi za na jumbo te batsomba ngo kuna te to muto pa ko defiso kimia to mobile ko peso peka kimia to eza yo moko ekuta nde yo nde na kati nde ba to bana biso awa omoni muto azanyi kimia apesa ape kimia te so moni muto azwa ba problème na bato azanga kimia ya mutema ne siko tellement zanga kimia tellement zanga ba frustration na katine akeno tiki yango bato mususu siko kanda wana ala luka ba problème na bato kimia ezaka pa Yesu donc pose wa kimia ezaka Yesu mutu musu azate. Amen. Merci beaucoup. Na sepeli amen ma sœur Nicole. Naïve mana micro na pas maman diagonesse malgré tout banaye ko kimanga ozo kimanga na micro mama. Donc okoki ko yebisa biso likambetali kimanga na ebineti neti yozo maman diagonesse kimia za na kokune bele. Donc kimia po babito luka ngota msunga sona za na pembe no na kozoka na kimia po bino basena nzembo za na be na kata sakite. Ya solo. Tendenga olobi soko sana nga ozwa pina kimia parce que ntakamta kimia. Po kimia ne balobi fe utana kati na yo moko. Po kimia linko loba nini so muta salio mabezong sile bolam yangana ndeko luka kimia ezana makamsu tozo passer na ba vie omona ba halo bilo mabe yo po linka ko loba lisusu o répondre te tango tiki mutu wana ezande kimia wana yozo senga ezande kimia
na sepeli pena makasi oyo aza mama diagonese na biso balobi tobunga te azali mwasi ya bato ya espoir de Rotterdam José Makonda balobi 10 000 giga yayo yango wana place yo zali nazolinga bino mingi ezaka fate étoile d'état oyo bino boyebi tozokutana na bino na prochaine émission nzambe abomba biso merci cameraman babi mutu muke mema ye lebele abimisa bana ebele donc voilà nazolobake merci na baparents na nga nyonso balobi mama Blaise babi tala kaka yo papa matu amonani te absence ne na delo donc memela ye bambote ebele ba shalom place azali donc na yango tokutani na bino après une année lisusu na kati ya émission au maire tobosana te tozana ba émission na biso sur Facebook tozala ba émission na biso sur Facebook biso tobomaka te topesa ra kimia topelisaka moto te balobi Fatou Yaya na Nadine Nzube et Monique Ochacha donc nazopesa bino bye bye, je vous aime beaucoup. Bozala bien, ba minanga nyonso, ba bisous.